mingi bande kwa landi HP Media manaka mamino bolenga bongo momu na bino kombo ya kumuntu la onkita ekolo awa wapi tozali na commune ya Limete na quartier Mombele na avenue Bulueme tolobi na manaka mabiso tobongisa toye na kati ya avenue Bulueme o kasi tokuti penza mpasi mingi pamba te tolobaka kaka tozela te tango likambo ekokomaka nde tomilengele tomoni tozali na tango ya mpela makasi kasi mwa mikolo oyo Nzambe apesi biso tango mwa moye bimi kasi na avenue Bulueme awa ezali kopesa bandeko pasi bandeko bazali komitungisama pamba te tango nyonso bazali komona likambo na nzela pamba te bazali na nzela oyo ekoki kolekisa mai penza malamu te pe na tango wana tango mvula bazali koya ezali kopesa penza mpela monene pe mizindo bandeko bazali kolela biloko ezali kobeba mingi awa na kati avenue Bulueme talatina bandeko babengaki biso po tomeka kosola penza na lisangu na bango totali lokola neti awa lobete bandako mingi awa bandeko bakima bandeko batika pamba te tango ya mbula okosala boni okovanda wapi epesi pa sindakisa botala ndenge nini awa na kati ya avenue Bulueme na commune ya Limete ndenge nini nzela ezali kasi bandeko bazali kosenga lisungi ete babongisela bango nzela po ete mai eleka atako na mvula bayeba pe kopema bongo malamu lolenge esengeli tokosoba pe na bayimboka na emission na biso ya tobongisa po ya kosunga baninga pamba te moi yango esi ebimi kala mingi te mpela ekoya mbula ekoya lisusu kasi bandeko bazali na kati ya kisasa bazali kolela bazali kosenga lisungi ete bosunga bango po ete mai eleka malamu pamba te bakangelaka mai nzela te kasi babongisaka yango nde po ete ezwa nzela ya koleka tomekana okotuna na ndeko moko azali awa mbote mingi papa Mbote papa. Oui ba kombo na yo. Kombo na nga eza Samuel. Ndeko Samuel toyambi o tunto yeba awa tse na avenue nini. Toza awa na avenue Impui na quartier Mombele na commune ya Limete. En tout cas awa tozo tungisa mingi na nzela. Nzela eza mabe ibino mo botalaka ba fulu moete toza na bana mike nzela oleka eza te bambula bandako ekoma ba isolé bato bakima kima kobuka na bato kokufa pe likolo ya mai mankema ya nzela en tout cas tosengi na bakonza mboka ke batala pe biso kote oyo sekonde ko apena bolala kalolenge ningi na bangungi na bambembele bozai ko vivre pena lolenge bon papa awa liwa so na kwasi ata na ndako so moni mbeto ndenge ezali yoki ozata distance mo elekinga même ata na molai oiko mona apa matwana peut-être babongisela bino basunga yo ata na nzela na basinga bakoya pe bakosunga yo toiko tambola ola biso bisika no ezali ya kobeba bandako ni eseli kobuka na tango ya mbula po ete bakonzi pe bamona bayeba so ni bakoki kosala po ete bino pe bozwa kimia eza nango mabe te mpo na komona ekolakisama yango ezalaki ka lopango bandeko bafanda bakima na bango mais talaka niveau pe kuna na ngambo tala ndenge toza so katisi pe kuna epa na sima nanga awa okutaka ndenge moko lopango etikalaka isolé ka bongo kasi nini esale penete nzela ebeba makasi boye balobi ete mwa mai moko pe ezali kuna nzela ya kalamu to pe boni ka mayo ya kalamu en tout cas ezo empêcher biso mingi milangi salité excès nyonso to ekozala nde nini il faut kalamu nde bakonzi bazwa solution batire yango batombola pe biso koto tozala bien ko manano esika kalamu ezali po to koswana ndeko Samuel ameka kosunga biso po totala esika nini kalamu ezali yalobi ete tobongisa ezali manaka mabiso ezali koleka bongo na HP Media oyo kosenga biso bisika biso mwa kokoso ezali boyi kobenga biso pe po tokita tosenga mbela po ete bakonzi pe bameka kotala po ya kosunga bandeko awa wengumba mokonzi Kishasa tozali bongo elongo na Junior Mopidi tozali kokoba pesa mai oyo keiti wapi wepo bandeko ba komona siko mwa mokeli oyo uti wapi pesa ekokende wapi bon nde mai oyo yuta likole depuis ba rompwenga bakuna ti ekomati Kimbangu nalobaka ya ntula Kishasa mobimba neti kote na biso kote oyo okuta kuna ata okiti Kimbangu Bongolo yolo medical ti kote ya kalamu ezaka nde moko neti biso bato toza kote oyo ya Limete ya Mombele okatisa mososo ndenge moko toza en tout cas na insécurité nde kufa ba mire esili kolemba en cas de mbula soye oyoka biso mawa oyoka ke bato nyonso kriba na mike biloko kobeba tokoma isusu kobanga même ata na butu bomoni bwe tokimi toke kobatama na ba église pona tofanda mwete toza penane na liwa kasi bosenga ya bino penza ya yambo esika o lokola yo ndeko soki balobi ete lelo babanda mosala nini yo kosenga penza babanda awa na esika opote bozwa mwa kimi bon musala eza awa o toki kosenga o tozo senga ke basala
eza kaka batire yango salite nyonso tu elongwa. Après ça batombola ba pont o batia kuna liboso na neti na venu limité o eza na kobima ngambo ya mososo batire penza yango eza ke batire balongwa ba salite nyonso tu soko etombwami wana mayi ekomi koleka bien monye kotela biso na bandako ezate matondo mingi siko to mona siko to beki tembe to peza ko mata po ndeko balingaka ba mona po ba pe nini bako sala po ya kosunga bino ndakisa te bako kanisa ko to ko sala ka po na lokumu to pe nini kasolingi ba mona ya solo réalité oyolo oui ba mona yango matondo mingi tokoba elongo na ndeko junior to ko kende to mona ndenge nini ndeko zeko laksa biso esika nini ye afandi e boze ko mona ezali pena na kati ya ngoma mokonzi kisasa ba terrasse bomoni bino moko ndeko zeko mema biso po ete to bongisa na nzela ya manaka mabiso e to bongisa o ekosunga biso po ya kolakisa penza bandeko nini bazali o peza lokola pont zoela biso pont oyo moni basali yango na bambu zali pont moko basali na bambu o ezali kopesa nzela ete bandeko bayi ba mwa koleka na nzete ya bambu to kobanga te to kopeya te to kende be malai mbote ndeko tozali kokoba e pamba te tolobi ete na tobongisa ezali mananka maye tolingi ete bandeko ya mboka bayimboka balobela balakisa mposa ya bango mpe bosenga ya bango po e babongami mpenza na mosala e po ya kosunga mpenza bandeko pamba te bango mpe bazali kaka na kati ya kisasa esengeli na bango mpe bazala na kimia bapema mpe malamu lokola biso tozali tomoni ndeko azali kokoko toyi kokota matondo mingi tomeka nanu kokota tomeka nanu kokota matondo mingi ndeko junior kota ya solo tokokoba na ndeko bino moko ozali komona ya solo talaka evolution ndenge ezali iyo omoni mbeto meme na mbula so eleki mbeto ezindaka so mbula eleki mbeto oyo ezindaka talaka biloko ndenge eza likolo en tout cas o bato toki ovivre to bazo vivre na capitale toza nde boye toza na droit pe ya peuple pe biso pe tozala ta bozwe eza nango te me tozala pe à l'aise na bisika tozofanda boye ezali mbeto oso osali ete moni ezali balinière te ezali mpe osali kaka mpona kokima mwa mai to mpe boni nasali mpo na kokima mai mpo mai soki inondation eye elekaka meme mbeto eyaka ti awa tala degré ke mai eya esuka awa na superficie oyo mais eza liwambala moko matondo mingi tokobima po te tosukisa manaka na ndeko namoni esika ete oti ata télévision to mwa mopepe ezali te mpo ozali kobanga kaka jamais oti ya télévision wapi eza télévision oti ata ventilateur meme eza congélateur olalisa yango wapi olalisa yango wapi eza esika olalisa te ça fait so omoni ezaka obwaki ka mbongo sombi eloko obwaki ka mbongo bénéficier nango te mpe osaleli te matondo mingi tokende ngambo ya libanda mpo ya kosukisa manaka mabiso ya solo bandeko balandi tosengi kimia tozala na kimia bandeko tosukisa manaka elongo na papa kasi bandeko bazali kotala yo bisika biso bazali kolanda yo na poto mikili nyonso bazali kolanda yo ndeko toni toyeba obala obota osalaka nini bon musala nanga na bala mwasi nanga mpe aza naze mikala mingi te ake wenze na mpe na mwana musala nasala musala eza te natindiraka pusu ka musala kaka oyo ya matiti kaka oyo mpo naluka mwa de vivre ya bana musala eza nango te mwa moke abiki tosala me nde musala eza nango te yango tovivre ka bongo na vie ya pasi kaka ya solo bandeko bazali kolanda yo olobi ete otangi mpe oyekola mpe te kasi mosala loko ezali te olobi ete okotindika pusu ezali mpe kaka longonya mpo ete osala bandeko bazali kotala na bisika biso okoloba nini soki lelo makoki emonani ete olongwa na esika oyo okondima to okosenga nano basalela bino mwa makoki mpo ete bobongisa esika ovandi to mpe boni bon ya liboso nano eza esika tofandi parce que oyo eza ba héritage na biso lelo tozobota bana bakotika nango babongisela na biso esika musala so emonani motabo ya musala te parce musala eza papa na mama ya vie ya moto tokosala musala me bakipe nano biso koto bakipe nano biso koto tozosenga bakonzi bakipe na biso koto matondo mingi ndeko nakanisi ete tobongisa bandeko bayoki toyebi ete ezali émission oyo tobengi yango tobongisa bisika tovandi bisika tozali na mabota bisika biso na tobongisa nde ndeko alingaki mpenza yapesa biso likanisi na ye bino moko mpe bomoni ndenge nini bandeko azali kovivre na kati ya mombele awa mingi mpenza na komini ya limete ntango mbula nano ezali te bakosenga mpenza lisungi na bino po ete bosalisa bango mpenza bazala malamu mpe na bana sikoyo toyi kobima po ete obimisa biso tosukisa manaka mabiso solo
Parce que ndenge nini bokoluka temps so ko sala moi installation na bino to pe moi zongo ki zongo inene bosaka. Ah, awa pona ko sumba. Esa biso pasi makasi. Tala ndenge o eza douche. Okomona? Oki komona tala douche. Awa ko sa moi besoin kana pobwe osopi nango na kala mukaka. Tala ndenge douche ezali. Bino mo bango mona obatala pe bino bato boye botala nano. O puissance ya bato baza na zamba ou bien tozaka na capitale. Sikoyo babokono neti nini esalaka bino maladi nini ezali penza mingi ya kotungisa. Awa tozokufa mingi ba malaria, typhoïde, en tout cas ezo négliger biso ezana bana moyen te ba rime ba fièvre net fièvre jaune ezo déranger même bana. Oui. Leki na mona leki mo lingaka loba mwana yaka. Olobi nini ezako tungisa bino obaki nini esali yo? Tosumbana chasse to bwaki na kalamu. Kasi zana mwa bokono peze ko tungisa bino ndeko avec kosu nini rim. Kosu rim. Malaria malade bele ka. Ko bosengi nini? Bosengi na bandeko basala nini pona bino? C'est la biso to lembi tozo nyokwama. To lembi yango na vie. Matondo mingi ndeko toyoka ki mwa bala ndenge babakisaki esili makelele sute esili suki sa mwa loba mukuse poto kabwana yo olobi boni. Bon, merci na remercier bino pour na service émission na biso ya tobongisa. Na émission bino ya tobongisa bobongisa mboka boya kokipe biso kotoyo en tout cas to sepeli mingi mais ele kaka na maloba te misala nde mona mapona ke biso pe to sepela koto na pesi matondi e pa bakonzi ya mboka nyonso tu basalaka bakipe kaka biso batika soko batiki biso boye na moni ke to kufa to zaisu na vie pona koyebisa bandeko tozali na commune ya Limete na quartier Mombele na avenue nini awa tozali na quartier ya Mombele na commune ya Limete toza na avenue Impui numéro 16 kombo na nga ezali Samuel Bomolo yango wana numéro de téléphone bon naza na téléphone te ya solo Samuel Bomolo kasi motenga benga ko benga pe kumutula ko benga nga pona koya komona yo okiko so pesinga numéro na ko benga yo pe ye komona ngai naza nanga disponible na ndako matondo mingi na ndeko Samuel to bongisa na kanisi te to komi na suka manaka ma botika la malamu kimia esengo mabuta mabino matondo mingi ya solo bandeko balandi na kanisi te bino moko bomoni bandeko pe bazali kolela wana mami batali bongo mai bazali na bosenga ya mai pamba te bazali na ba robinete pe bana mike bazali konyoko mo pona kokende koluka bongo mai to kadenge ndeko alobi ya mbote kombo nani Rachel tala kuna bosala kaboni soki ngo sukola po to kende kelasi tonyoka makasi poto kende oteka mai to kitaka tikuna na se tonyoka makasi pola mai ezala lisute to komo toka ka mai na cho lobi yaka lobi boni kombo nani Daniel lobi boni babongisela biso bapompe nyonso ekufa tokenda toka mai musika toka mai na bache toboka ndeko mususu yaka kobakisa ndeko zo ba bidon wana pene ngeko kende poto mona na musika ndenge ni bandeko asimbi ba bidon bazali ko kende po te posa mai ndeko kobakisa nini tango ngako kende classe to pe bolamba bosala ka ndenge ni pona koluka mai mai ana bacho wana yango totoka poto lambela na komela to mona totokisi to chekisa po to meli sikoboko senga nini penza posa na wezali nini posa na ngai bakonja mboka bachela biso ba pompe na ba avenue nyonso poto sufa sute ko bandeko musupe bazali ba ONG mususi za libanda soki bana bosenga te ba rotila bino pe ba robinet awa ba mai boko banda pe ko futa mai to bando futa elonde tozana bosenga nango yango wana matondo mingi kasi ndeko to sukisa na yo lokola papa balobi te bozali pe na kokoso na likamatali bongo mai awa na kati ya quartier Mombele lobi boni bo o wana penza eza eloko ya premier vie ya moto il faut moto azala na mai parce que mai ezomelama mai ezolambama mai tozosukola eza nettoyage ya bilamba ndako ekonso esengaka mai me tala bana mike bakomi olokota babido minene na mitu na oyo eza na age na bango te tala mabande ebele awa toza na mai te ni robinet ni kwa bokende ubia ba distance ya ba 500 mètres 600 mètres na bana mike tongo makasi bakende kolukaka mai ezo empêcher penza biso makasi esengeli bakipe biso batela biso ba mai so fatire eto kofuta parce que mai eza o baloba na français l'eau c'est la vie moto aoki koboya mai te
tozosenga likambo wana mpenza bakipe biso mpe na likambo wana ya mai bakipe biso. Matondo mingi mai bomoi tozali na commune Limete na quartier Mombele bandeko bazali kolela penza bosenga ya mai po mbate balobi te bakoluka mo makoki na bango mpona kofuta mai kasi batiela bango ba robinet batiela bango ba tuyau po ete mai ezala na kanisi ete o penza etali mingi Fondation Thérèse de Sungi mama Thérèse Kamani na kanisi ete masolo yango boyoki papa Edo Amani mama GH kuna na Londres bobeta beta sete po mbate bandeko ya Mombele baleli na tina ya mai na kanisi ete lelo tolingai kolakisa bino penza lolenge nini bandeko na biso ya Mombele awa na commune Limete bazali kaka na kati ya ngumba ya Kinshasa kasi bandeko bazali na mwa esika tozongisi mwa sima nde toyaki mpe tolakisa bino bango boyoka mpe bosenga na bango tokomi na suka manaka mabiso tokanisi ete tokokoba awa mbala ya sima mpo ya koyeba mpenza kotondolo yango wana lelo tosuki awa po ete na nzela ndeko Samuel topesi yo longonya nzambe apambola bino kasi tokozonga su mbala ya sima mpona tosukisa manaka mabiso liloba na asuka po tokabwana. Bon, merci na remercier pona ba maman na biso o bazo soutenir biso na ndela na ndenge ya mai et puis ba son excellence na biso ba kipe biso o bazo concerner pona résidus des eaux et puis ba bazo concerner pona ba OVD pona kobongisela biso nzela pona pe ko kipe biso na nzela mai na pesi bango matondo mingi pe lokumo ete ba kipe biso na makambo wana. Matondo mingi na ande tosukisi manaka mabiso tikete nzambe ya bakoko abatela bino nde tomona na bino mbala ya sima boko bakobenga biso na lokole ya biso ya mondele ekozala penza malamu mingi yenga yenga yenga.